Le papa moi Zawad. Bonjour papa. Ah, Bukilo. Quand tu sali courage, les gens nana utika na ndako po na koma na gambela na suma ba dra na soma ba coucher. O ba na français oreiller. Et bon on Laetitia ça. Regarde Tina Laetitia, quoi que vous savez la mafia. La fois passée, général grade Kumba yao. Na biki no, général Kumba melaka secret. Secret pas même, mafia salama. Aketina ngamba kazafu pour prendre le secret ya 500 francs. OK, vous en avez 600 francs pam. 100 francs ça na oni. Où sommes nous pour quelle raison? Imane zoyat. Imane bana mkoni papa. Imane azo yango lingina bongsle chambre wana bukilo na chaba rido musa sika oreiller tapis. Bana mkoni azo ya boyo yebe na bana. Ah? Bongsi combien pour la dépense comme ça? Oya. Pour nous que nous sommes là-bas oreiller voilà nous. Tena bimsa na carte ya. Na boa carte ya 1000. Na bana boa 1000, 2000. Non mais ça 28 000. 28 000. Le 28 000 surtout la Libye, il y a des $30. Kolanda na hote za hote. Non. Ah mais na hote. Papa, moi je te donne $100. Tout de suite. $100? Ouais. Ah papa yo la kaka tout de suite mais on a suite ngo lembi. Et tout de suite je te donne ça. Il y a reçu la papa ça. Te pesa ngamoko. Et puis na bossa na ki ba délégué ba leki na ba moto. Ba lobi désormais ma tonge mobimba ba tek la ko 1200 1000 francs. Na ndé on la te lamba boye 600 800 à débattre. Na bouteille munene. Patika na ke mambolo bana miso na bukilo. On va lobi toute la journée ça va bilambo yanko. Donc on mesana wa mela. On lobi tina jula papa. Wakilo de toye bani. Ah, tu es bien gagné ça pour que le biso zaba Congo. Respect na pesa ka isoko côté ngafuna za libanda. Nazo rester na voiture. On lobi papa. Nazo na voiture. Ah, pour kilo dali. Wana na bengani yote. Papa, nazo sur la voiture. Zela. Papa, kota na yo. Kota tambara sima. Hein? Nazo pesa. Kota ka tuko so. Yala di. Joie Sina hote na papa. Ah? Ala bitia pesa tana bina zela. Boko kota na kota. Kota kuna. Aluka nzela ko bimela. Soka pesa ta obima wate. E mani azoya. Ola kanga ko kota mabe na voiture mabe. Voiture de banque. Soko tsaka mboko na monter. Makanisa mabe kuna te. Nazo kompo obi ke makambo baba ko no bana bana kana nanda nazo kipe ba moto. Ya nani buibui azo poya. Diana kende. Et pas Zidane. Mais ngana za pro akende na ye. Est-ce que ça problème? Oui que moi on a za mindondo. Bibu za mindondo faut ko lukaka ko convaincre eti ya undima. So to bibe to tinda kana makasi obi ke buibui pa boya na ye. Kwa sababu moi na ye. To kangena makasi te to lukaka to convaincre ye po esima. Pour que on sepela moi na comme na journée na situation et mon boulot. Malama que ça pas maman ko tuna ye. C'est comme on a qu'elle pas maman pour tout le so que ya wa ko zonga kaka te kuna sanda kukalo kwa ndako moi na ngai Yo ovana mwana na boite. Bosiko soka ke kuna nde usani. Yo ozana mbongo lesele news. Wana mbongo. Ngasele le donga bipa ujati. Elo ni boy loko yimto somba. Bila msoma mkiana. Yo somba ozana mbongo. Wewe ozana mbongo. Lakini usoma. Osoma na mbongo nini? Na mbongo nini? Na mbongo nini? Na mbongo nini? Yo na mbongo nini? Mbona bila makono maji? Alisima ziroke. Aya nani? Osola nini? Sina ibea suka. Mwana pasi. Bona na bongo mole pasi. Mama cha boti mwana cha mama cha msika mwana ale sala mabe pasi. Basi to. Mama mela libero ke. Mama. Abio mela libero ke. Buibui ya. Kele na. Ya kamwana nga. Obona ligakomi. Yo poso kele bona mobulu te. Zala mwana moko exemplaire kimia. Ok pa ndeko na yo vanda kimia mama tala siko mama nazoka susi na yo alinga ki yo moko sala ye moko yiba ndinga ko protection nga okengela yo mais yo zo kene kuna yango azoka susi boy mobulu te Non ça na mobulu te ko. Ça va. Nasuka bilamba ndambu no yo zo bemba na msu. Ça va OK. Mama bana yo tala yo mena mo. Mama kulela. So ba becho kunyo yo be amuna bechi ba. Na yo beta ngai. Mwana tina ana sugula ye mtatuna amani ana sugula bino kipa ngai. Mama ana bechi na pasi na kola na pasi na mwana na ngai. Mbonga boy. OK kuna te yo bana tala ite.
Ah. On que tu l'as été. Ah, je vais nous. Dans le bien, il y a un endroit qui est dans le bien, quand moi, c'est quoi le souci à moi, on va s'en faire ça. Ouais, non. Ça punition, tu dois punir. Mais yo zolé là. Diane nega ke. Ake pana. Diane on ke pana. Yo yebite pas. Ake pana. Johnny. Ake pana. Johnny. Ake pana ni. Johnny. Diane ake pas Zidane. Ake pas Zidane. Bo yo ba ngeta la Zidane kuna te. Otala Diane mona mwana. Oyebi kuna te. Ah. Oyebi kuna te pesa vanda. Kuna pesa vanda. Oyebi. Oyebi. Ngala zo tuna nde yo na pesa wambate. Oh, tika ba la te. Ezali ka balobi na yo boye. Yo bana ko kotala Diane kuna pas Zidane, ba do kene te. Kasi. Non, kendi. E bongo si. Non, kendi. Ya zo tuna bien, ya zo tuna bien. Fa ta maman ni no tuna mun. Ya tali ta tuni ngai. Mutaza ba stress na. Stress ngo yebi en sozani. Ezani. Eza Sacha vivre. Mame. Maman, lukila mbongo. Hein? Nito ke wenze. Hein? Lukila psoni ni Côte de Port, hein? Côte de Port na zo ba. Côte de Port. Ezani. Na yebza mama. Côte de Port yebi onte. Ezani. O kalinga ngona ba pomme, hein? Pomme sautée. Je te vas provocateur, Je crois que Coquette aza wana ndako mikolo tozana ye awa na teki mbo mona mbetu wana ozwa ye omeme na boutique osombeli mwa babilamba osaili mwa basha na ndenge mo ya bien siko mikolo ngozo bakaza awa avant ya libela ana komo sombele bilamba. Oui, avant d'y avoir, puisque responsable est numéro 1 Zangai, bien que papa Zali, mais papa au salaté, tu sais, à ça il a monté, alors on a joué Navana. Et bon, tata Coquette, il n'est pas couché. Papa n'a eu histoire, n'a habité dans Colisi, n'a souka, Koufa, je pas en vie, n'a habité. Mais Coquette, tu sais qu'Aya a na Kinshasa, n'a déjà 2 ans, et même pas papa, maman a auto Koufa. Alors, n'a obligé Yozanaï, awa. Yangon de kono, azakota mwana désordre. Baso babimana mibali sika bazwizemi oza koyeba tata to bimaki na tato bimaki na tato bimi na tato ozoyeba te po ni désordre bo hein kwa ko baksanka ba charge to non na zana imoko wana na za kukuka ete aina mona isusu bazwaka mwana o babokola waza muki wasa ko mama mobimba eta dame na ye soki azaka pendo soki azaka na zoyeba pete. Oh, pour ça, tu vas charger beaucoup. On a un peu de des autres terres. Tu charge en yo ou bien tu charge Nangai. Et Bagata est dans le lobby, Hollanda, on a le lobby. Je crois que tu te connais déjà. Tu te connais déjà. Quand on a yo bien en Hollanda, on a yo lobby, ça va. Zoka est tambola kanaye. Zobo. Baksera bat ba charge. Oh, pour ni bino ba bantu bozandengo. Oh. Banda tango moninga to pesa nga bonjour te. Na moni yo komo sakana nga. Omona ndako na bino na ba oba yesu ko bo santinga. Pardon mama. Ngala yiba ite. Na yona yena na mana fungula. Te, zo ngoko tsona mnoko. Là c'est au moins biso médecin. Nous allons tenter. On va expliquer papa kuna. On a tenté. Christian, il faut que tu aies 2 minutes, 3 minutes comme ça. Ça va pas non, ça va pas non Christian. Attends 2 minutes sur le ma beza. Et nous tu musala. Moi on peut reposer à moi OK. La Bible quoi na tinele bango Nadi Mandalay. A haute Chine pour me causer bango là. Aïe bango saka ya maïs na saka semoule quoi. Na manzana midi. Akeno pesa bango. Na zaki na tante. Faut ngana zaka présence dans la kuna. Si Christian. Diane. Tonton. Il a envers moi-même. Bonjour. Bonjour. Il a envers moi-même. Christian. Pour aller habiller ma boîte. Oh non, habiller habillema. Azamona. Azamona Christian. Mais yo vivre le rap même l'angola. Christian, tout ça va bantou. Tout ça va occidentaux té.
faut tola na culture na biso ici pour me coucher après ah avant d'aller culture na biso vous avez téléphone peut se minder le téléphone là-bas vous la culture na biso c'est Diane Papa. Donc c'est plus là on l'attend. Comment? Enfin c'est quoi? Non, il a télé, il y a monté Christian. Il a télé, pourquoi? Ça me tire mon la côte. Hein? Ah, mon frère. Tu peux t'en sourire, je ma papa. Tu trouves ça normal? Ma belle les alibanda, ma collègue les alibanda, au juste olingani. Hein? Tout ce que tu as dit, c'est ça. Sami, peut-être que tu as bien, il faut la moitié nu. Diane. Nous comprenons. Moi aussi. Arrête, non, tu peux moi mal à l'aise. Toujours ça, donc ça n'a même pas de de toutes les façons, c'est ma nièce. Si on a le banaï, tu as le droit d'en le banaï. Parce que si on a le banaï, moi, on a sauté premier, c'est pas ton problème, de toutes les façons. Entre là-bas. Ah, c'est là, j'en faire. Ah. J'en faire, yé. Bon, on arrive, on a moi sauté mon Angela, bon, et puis il faut arrêter. Non, Christian. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est ma nièce à moi. Oui, c'est ma nièce. Ah bon? Oui, au départ c'est ma nièce. Donc c'est ça. Exagère. C'est que ça va passer. Non, pas ça. Mais il faut bon. Non, ça va passer. Christian, tu vas aller découvrir ce qui a mal lié. Non. Nous, on va faire Europe. nazoka yo olelo bana téléphone ebele azaki occupé na musala c'est pour cela nabengaki yo na ndako alors 3 mes années yakifobi qu'il y a un problème et maman passe njela brazan no qui souti njela louf et comme le problème sérieux il y a na place en quête ils sont dans zaka yo apif on a papa otanga makele les pour bana ma classe tuke gisuni zaka nga oui mais nga pe nazaka nga moko tuki na sima mutu so azati eza normal mais bota wa pe ba charge nga naza nango nazo ki pe coquette chimène aussi hein vraiment papa on passe na musane ezala nina d'abord seigneur dernièrement na otukuta na victoire aosanini Eclif aza irresponsable ça va d'accord na yoki otiki langa temps na luka pour mikolo yo vraiment machine les autres tourner vraiment bien té tiki langa temps na luka sur na zui na obenga yo fouté na bana mina fay mais quand même mais quand tu as ça la moi commerce mon boy au lieu vendre kana nda ku dépendre tout le temps na ya si un jour on va voyager si quoi Naribia non ya utana ngana nshori ba publier chaleur na bishwa zela na socha carte na hein zela ti tant chaleur ya ka uru ba gashera c'est comme au papa il fallait na chumba on bien porte on botika on ga appeler bonjour papa bonjour papa il botika ka appeler papa mtaza banda Maman, ngam tatana yuna ringa chuna moni ori bosho banda bonjour. To yibi ngote. Kay papa to na coach na bi bonjour. Ubandika mbar mo porte yangu boutique ka porere mama. Ngale ringa bonjour. Hein? Oui. To za bien ngola nzambe. Ya nga. Moi te moi makasi. Obi lero na kanishi mama na binu mingi. Ya nini papa? Lero anniversaire na ngai. Lero anniversaire na ngai. Yo botama le 17 mai. Yo botama le 17 mai. Cash. Anniversaire na auto eza lelo le date mo sina kufaka. Yauna kanishi yeko? Ndeko ma anniversaire là. Comme ça on anniversaire. Ezala bongo te papa. Landai. Bishu bien kagande kuno anji shemeno mibali nyosha bimina banguna shepen na bangwa tamukete yaye. Oui. Papa. Kolo babuiti. Et puis maman bundira bi marabo azam tout moi bi makasa la ba vie.
asa sambisanga tina balabala kogama Oh, pesha kiti lobia wana bengane kiyete. Mobali nanga. Krifi kuta sana di bandi me yemona mbali wana te. Aka mtatemo de Jova yake te nga mbali nanga te. Nsura ndi mudukutane nani mama. Nanga muna nanga ofandi pa nawo. Soko yo yana otika no yeye mokwa. Ya koma ko tungisa koma omona ndi jindo koma mwasi na yo bien nini. Na lendi anyiko. Ndeza bodlo nyonso na ngoma olamba. Alia na été alinga te so akena yebi tamba tamba koti ba restaurant lié tanga ko ya akumbu so kwa na lambi mabe nasina baye na ngwa na ndako papa ninga omoni leki na yo shoka chara ki moshi na ngande bu shoka chambera bumanga ayibi ngale jana tansho bo ajo ulamba biloko mungu atina matoi point ya Nicole na peso kutu rapport oke musika mungu atina matoi ya monda lobeli ayebi so keninga zana zongeli masanga ko momila tirbo Nadine Mandalay akenda kota Mama na blanda a benga ngabi Ange papa kaninga ote ko bela makasi bo bengi ngai ke papa beli papa ye no mola o mela dopel et puis avandi la ba jeune fille papa maman la jeune fille o mela la batir bo o maka o me le no oja joue yo ba jeune fille wana meshe kanga minanga tant ba jo so sangara bi bana nga ba dinga buite la vida to lo bela bangote blandi akolo bela bangote bon ba mbe ba shininga papa tirbo biloko makasi mama moko kaka jere ki posha mi bari mshatu ibal banunga rate na âge na o papa ezani nyango est-ce que yo vraiment ningo zono okoza kana posa mwasi na âge na yo na kuchana nini papa tika makama somo boy mabi ndako yo ndeza wana so âge akeli bala tolukeli umwa musala comme kovana awa posali la comme ça ya mobali ya mbali ya kubandula ngana ana posa na ngate to ana posa esusu ya nini ozo sakano sala nyos mwana mchana ya mbali bonga nikonde omona komi ona loti mama na loti mama na bino yo contrôler ka fina nga mingi nikonde ni bana mango bien kokate ja bien yipsha na muna ba tieba bilo mo ya banda ba kenda ba mai na uyo kushoina meme mai ya pe bana na kokate état d'âme ya mwana obino boyeba obozo luka kotuna tuna epe kokanga na ye mingi Diane, ça va? Ça va bien, tant. Vous avez navigué? Na go fana nga. Problème te. Nani a dit vomi. Table déjà prêt. On sait déjà. Na préparé notre table mais c'est déjà. Zao kaza bien sur la nalo. Ngai naza tonton nalo. Nous pas maman na yo tante na yo Zidane, nous zo Zidane. Ngai kanza bon. Mais nene bon na mon dans un monde de ngoya o mais ozuka ngama mikima basoni. Soki likambizali de manenga. Parce que mon biso na donatologie na biso médecin, tout quand na biso sonité. Soki bitaza malade, o ya pananga azala ba makam sonete maman, oui maman peut ko son mutazate, o ya pananga tant que médecin na traité tout quand sonité. Nga bobo na mon yozo na biso biloko mikemike ozo ga tonto soni. Même oza pour ça ya. Ko somba ba bino na bino ba on ba obono mo sibo sala bo sala la ko. Yepsanga. Yepsanga tonton. On a besoin de ma bande hygiénique. On va aider. Diane. Mais là, on a hôtel Melayo. Nous sommes au salle. Mais la ligne via Bani Balikanda. Ce qui est tambola, via Nyoka Nyoka. Ah là, Toyo Kanate. Mais sans autant, on a demandé dans un monde aux anneaux posés boy. Diane, on nous sait un tonton Nayo. Son azana, on a salé là. Mais la moindre me fout, c'est bon, il est merci, tonton. Mais vous avez comment dit, hein? Bon, na bakamali te nena yimbo bakamana batika na osala Diane osala mais ma solo sur solo na yo solo betri ma solo isa secret moni na via mon tuto e barate ndi na zo bokolo na vandi awa un jour peu comique
mutumo na société ya munene obosa na tonton na wote. Hein? Merci tonton. Ko bangati na za tonton na yo. Tonton Christian na zangi boy, mafute sili. O da nakende boy. Kota mabete, kota bien. Parce que ko s'amuser na. Ah, je me souviens pas ko invité au la bidan to quel restaurant. Merci tonton. C'est bon. Ndemo ko na gangela kiyo ko zo on penser mabete. Non, Razak n'a pas mabete. Ça va. Faut pas être stable. T'as dérangé ou? Non, c'est ça. même pas. Si ça peut ça la fesse. Naviguer là yo. On a servi, on a continué après. Oui, oui. Oui, oui. Mais où est la coquine? Na pas coquine. Na bosa ni ngake na ti. Yo muteko lukobosa, no bosa na muteko lukayo. Oh, na biso kiti na bosa, ana koti na ndana bosa na vandi na ngakoti. Panza kana zate. Panza kana. Basa zanga cha, bosa. Bosa zanga sana. Na bien, yo so bimate mikoyo. 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 Faut bimaka te ere moko yepe na kweno. Na bima. Ozo kanga mabete. Tena kanga bien, Na kanga bien. Na tika bono ko kangi mabete. Dasa. Dasa chino no. Tena tika pona bono na lubia. Loba na lika kona tika na bi. Uchika yomo kwa. Ngai. Na ndako yomo. Na bakiti. Nazana bakiti na bilo andako. Na bilo andako. Tochika na bilo andako. Tokokota so na ndako. Ndako. To sande to saki mukolo na mona yo sepela ki na sepela. Simje na sepela jina. Ngani ngama na bonza shana nga. Pantsa kala kala ero te. Pantsa kala. Chakala. Aya wata yana batongo. Pantsa tsakalos na komo bege pantsa. Ana maboki don na otimitali yo ana. Buglo ngani ngaka kanda. Ana maboki don. Ani kanda de. Kanda sana opana ngai. Siko ba uyale to kota to fana tsona ndako te bitu so. Ngani to fana bitu to jam pepe na bitu. Nanda ko batwale kana bakuna nakata ndako. Na fana na sheri na ana mema ngai. Mundi batwa zo to kota ndako to fana ndako. Wa. Nakata ndako. Awa tena barabara batwale kana. So ba numuna makamito ne to solo zo mona. Jana kana babuton. To kota kana ndako. To kota ndako to fana. Papa zate mama jali. Papa zate mama. Tsagalos ake musala. Maboki don na. Tsagalos. Janigo. Na kanjo. Tsagalos wana osaka nini? Ngana. Yo kaka te. Te balara courant. Mais balara. Na courant na yo. Osaka na snake. Mais to ko la courant câble na. Oh yo ko soka chaque jour. Oh câble courant. Ah kaka na ndako. Mais na carte ko mande ngona. Na carte. Ba carte tu. Na carte wa. Oh courant katani. Mais courant. Na ça oh ni courant. Câble na kwe. Na labira oh ni courant. Ko ba ko na courant makabi. Ya ko kota na la police a kuta tata na yo. Mais zela nabia. Oh. Nabite makama kula te mais. Simba ole to tika. Oh ta courant partout ko bongisa ka boy. Oh mais o matata la courant. Wama tata mboka. Kota wa na polisi akuto na kukuta te ngela kuta ndaba tsalo. Ozala kindoki tato. Basi malamu na tsazo mona bangote ka buibui. Basi malamu so mona bangote ka buibui na bikota. Bongo na bi. Kota jonia kuto dola. Na tena maladi. Maladi Soko iboko siki maladi wewe kama kamnenda ka batute. Taluti makabote. Na na tuni. Beta yo mona eto so na umo sikira ko beta. Na tuni sikira tsaka. Kota na eto na maladi. Na poto tombo. Tsaka. Mama. Na tuni kitu vitsaka los vitsaka. Mama bela ka. Ti peta la kula me. Mama bela. Bela ngana yebi famille ko. Mama zambela ngana. Ay. Bima. Dona malebe bima. Na malebe bima. Eza na bala suka. Ane kangonga o. Abela ndaza fa basa miomi. Abela za miomi. Ozana kindoki buibui. Yo ozaba na kindoki buibui. Yo na bilisira ka sika uta wapi ko taka na libumuna nga buibui. Ay tu munini ngana so na vina ngai.
Banda kalolo. Kaka ba rido ka ya pamba. Mukie kaka boy. Ngata on azalaki jeune fille lokola bino. Nazaki so ba chelinga ba rido nga na sala musala. 10 minutes biloko esibi. 5 minutes na tandi. Donc nazaki ko sala musala moko. Yango moni nazwaka libala avant. Laksa na maboko no chaboye. Chaboye. So zo bwana ko zongo na mamole ngo na mi. Acha manzaka bo. Ah na comprendre. Yo ka osa monjela. Po soki bosi botie manzaka na bino bo bamba kawana. Ba complexé na manzaka. Bwana complexe de fragilité, hein? T'es maman infériorité. Yo le kinga na loba français. Na na o yo lobi. Ende morote. Komeka te na français ta mona zo mankenga. Allez, bilombo yo o sokolango. Aussi ce sera bilamba oyo. OK wenzi. OK wenzi pe na poso somba pondu. Koni ke na machine te ko bino ba jeune fi boko makali kamke banseni. Machine yo na zo lo baba na complexe de fragilité. Po ani makamnyo sote koma kaka ba facilité bino. Tout est nga pondu aliboka. Pe somi ne ku. Abi? Non kende kuma ikuto ebimate on nazo nika po. Fema ebimi na poko na ya na rinse. Na français ni na malongo lobaka. Na mayele nini oyo za nango oyo lekinga. Ozo ba pe mai kangami. Yo tango zaki na mboka. Boza ko longwa awa le mususu longwa bandal. Tu comprends nga ba bomi masa sanya mai na mutu. Pe ozaki na âge ni soki 2 ans. Ale aoye o komi na cité. O komo la tabilo kwa ya mikuse on azo loba ozana complexe de fragilité. Pona nini komi ko envier. Mwano ya ngai ndenge ya lata kabilo mikuse komi kwa envier yo kasi yo koleka yo kasi yo kobala liboso na ye yo kanisi yo kozwa mbongo so mwana ngazi mbongo te yo kozwa mbongo nini yo kasi yo koleka chimene mwasi kitoko alati bishipa mukuso mona ndenge azokene mibali yo so bazotala ye eza baninga basi bazokoya malanga mayanga yaza vraiment obayema ngalula mipende ya milangi mipende sexy yo za nango Tia. Ne bakate soki pozwa nani? Soki pozwa nani? Mwana moko batata soki 10. Osi sango. Otanya makama mai to sisa ngo kewenyo. So menga pondo yo tukiringa. Ko wana mobile na ngane mtafuta kambongo wana. Ezambongo ne ya tata no to ya mama. Pomba nango. Papa, ko ezaka ndako pomba. Na utuna uti. Meza pana bango. Pomba awa. Yango zo beta porte makelele. Tala papa. O ezaka ndako pomba te. Awa eza po ba parents, il faut respect. Yo simize yo po. Malembe. Na fini muto. Na papa ebinga te. Na age yo tatabo, yo za koko. Tu za mbula mona papa biso. Yo ko za kamana pomba te. Yo kuti kobota ngai mama pomba bongo yo ke koza kamana mwana ngai yo moyibi akala ba yebi yo yolo mobimba yo kati moyibi no ngai bongo kamana de ekipa ki kamana na koko la yo papa ati koko yo koko simize na yiba pana o yiba ngala yebi ba to so ndako yiba na yiba ndako so yiba bongo kila mwana ngani yo pe zila pe na yo yo yeli soso pe yo yeli soso tika papa mema mutala santa mutu papa tika lelo na mela yenga mbula na kutika ye tika papa tika ko mema ngala mutu onde ngakona oyo muyebe atala kuyeba ti epa ya mama magali ipasongo akota na ndako ayeba television ba yebi bongo yebi neze na yolo yo ba yebi et pe na yiba yo onga perna amin timi na balobaka o master na lobi nga master yo ngela sa moto yo na kena kuluka ngai na salaka quelque part mais yo ke mujebi ke voyo tika papa tika na boma yo na boma tika papa ko memangambo ba major bazali koluka te biluka ba problème na l'état major de yo kanga muyibi major kanga nani mais major Roger muyibi major Roger alnima abuzo na yo oh les vérités de yo papa bima uyabenga nga perna yo papa tika perna yo te collègue yo ne baby si mwana ngai bino
Bila mobesi mwana ngai. Na ajo ya pena ko papa tika. Collègue ko kama na kuna tika ngai. Auka, ye fete ko malebe. Collègue. Tika kaka. Ah, basi collègue. Sala ini. Atanga ma collègue. Bibi sana oya za sote papa eza mbasuka. Kolu banda papa tika. Eza menace. Eza menace. Menace ko? Eza menace. Ko banga yo. Obi kete infraction. Eza infraction na leta. Eza menace. Mon père, tika papa chala. Papa. Chala mafasi ya papa. Asi mafasi ya papa. Oh, bafwa na quartier. Dimas santeme. Soba. Mujibi. Wali yawa buku wangaite. Koko stimize. Muyibi akala bara 1954. Bayaba kwa na yiba. Bara 1954. Eri wana ngaku twendo na. Eri wana ngana buta ni 54. Uyubu so buta makiti. Ki muyiba wa makam na yone ta bienni. Yakala. Kuyiba toko. Mwana bota. Babwaka badumboyi. Yebi amuso yo tindite. Pasi na pasi mpiaka na mpiaka. Ngapene na sawana. Baleki na ngai. Mwenga na bima frame ezate. Oyebi kende na kati ndako nde tozawa. Nani mobali na nga. Azwa mona semeki na ngai akufa wana na bete na bino disolo. Oh wana mwasi. Ouais, oh ya bomaka mama na yi. Asali abati. Ti lelo. Yango zo mona ngani na zawa mwana bima ezate. Yebisa papa. Benga basela nzambe ya na ngai tozalaka na yo moko. Omufantsa bandoki na ndako. Ngana obenga basela na nzambe te ngamoko na kosilana na ye na kata ndako yani konda misu mine yo misu mibale omoninga na kolia ye soki ya lia kabatu ngana banda liboso na kolia ye yo so mona mutu alie mikuwa atafunya ngote me asiso lia misu na mbeli mikuwa ngana nzandoki tanti ngade na liaka batanti na boye bonjour bana batanti no bana soni te tanga mobango yo taba bandundu soso amboko abakongo si yoti si o ne bazana baba ningano okoza pe mkona bango yo na vrai bout mukolo na bango oyo benga batanti na ngai ya moza kanena batanti te oliana batanti nyoso ya Nicole baby ke ya mo petan we ya mbaba pa il faut kangela ke na chambre etano ndaza omatika oyo kiso no sun pa salite a bienté et puis faut ke bana mwana chimena na mwana muke ozi mutu mo yeba trop ana ba misane mabe oyo kotsana na ndako faut protéger na mwana pour ça baby si chemin lelo ko azonde ba biso bandi na biso ata famille papa ni te mais apparemment mwana mouvement et tromper les msou bato na éviter omonende moneti moi malamu bon ala éviter na vaina na yete bino bato boye wasa ni nango on dit non soukolite ba tongo Voilà, quand tu as un salon, on a un bamou, on y a un kambamba sur la bien te dégage. Vous avez la kawa. La bêtise. Faut kamana. Mon pays au calme, Nicole, souvent le calme. Faut kama. Mama nazolamba biloko. Faut kama biloko za na moto tantine kozika. Asali so. Na tana ta biloko pa yo fuka mama. Maboko likolo fukama. Toma mabo bien likolo. Ye bakata sali souligner ko ya. Motema nange sepeli kaka afukama. Pestongo to fukama ko talaka kote mingi ya ngati. Ya yazolanga. Ko talaka kote mingi ya ngati ko mona ngati. Ba flesh ko beta ngai te ko tala ngai te. Telo no asi. Siko na otala biloko. Yani ko no kende so biloko on izika. Bilo eziki. Telema kende ko tala biloko ozo. Stop. Mama ezozika. Tala biloko bongo ya kozonga kufukama. Te mwana unze mutamboka pinza. Tala mbango ya kozonga wa. Kofukama. Akoyana ngabanda makambo esprit kala esprit konzo. Mwana ndawo yo kiloko. Ya emutana. Yaka kofukama osisi otali kuna. Soki na landio kuna na kosopela mafuta wana. Kotala abatu te chake lumno na se. Katubi toke na kwa na libana te me atamu moko. Tamani zinga. Obonde na zabo yo kanisi na keime na za komona pona kontrola kanda. Kaka boye yo kisola biloko telemi okotali biloko apozonga. Ibarante tu bima tele mata. Vanda bongo to ke molimo na nga. Soki se sepeli na likambo moko boye. Tali ngotalo na basonga misu. Mama useni nini na mupe. Ezala wana na libana na kofana.
tobana featuring président eloko moko ya mwindo Thompson Kwanga Pas vidéo na umeli bon Congo tena santé apo yebe kenda mu Congo tena fungule loka on lui tete vous arrêtez maman na tipe ba solo yo lobo na bosa ni solo maman ngala kiparate même baleki yo yanga 5 kumbu maître soda kumbu bama yaka en couple 5 kumbu akuyana mama wifa soda kumbu akuyana mama Marie-Claire grande kumbu général akuyana maviki ata ba wuti poto ba ye ba yibi ke vie de loin alela Thompson nga Thompson atiza ya pamba na kulia ote matungulu na kulia aubergine na kulia même ndeko tse solo bwe na kulia ilo tse lukuta lukuta pas vidéo lukuta ngondezani kasi lukuta ote ni solo kasi c'est que lukuta fait la pépé be oui na lo bien petit pas vidéo merci maman s'il vous plaît j'ai mon fils à Kolwezi il s'appelle Emani maman nane olamba kama lewa na yo nane na ya kulia kuna ermo yikutika lo boko na yo mama il faut bali mani Emani pas vidéo na ko tikwe bleu comme suma kamuna bala Emani ndenge ngana eso kenga na luka mbali limisa solo bimabe mais na kuya na restaurant pesa numéro le kole mana zate ngama kuna ya kana tambu saka yo to zala kana yo pourquoi bino mama leo za so mutazolo la yo na biso na zala posa mbare so bino za kala posa makala be gradient na matuka pas vidéo na répondre aussi ma kona tiki ba ke belé ba ozela ngi fona servir bon na répondre aussi ozala wangila kuna ezali wangila za yina ngasu wangila po mwana kasinanga nata nongi mama na med aboti mwana kasha mundele kuna sikoyo mabele zo bimati bala bifu wangila yaona lengile kuna ngana za musika na matunge na lile wangila po kuna oh bon est-ce que ça la bon muto melisa ndo lia wangila yo lia wangila ndeni est-ce que yo melisa mais la zo melisa te vende kuna ngana mtazo melisa Leti mais on met là il a un meilleur congélateur mais simple na mais en gros mais simple on va tout on je vais featuring à solo na matungulu ça me sena lali morne ok non on va hein non la liete coco Ngwa. Kona mamolia kana nazomona matama minene kwa batu bakenda kalufu epidemie na ngola kosima biloko na bato koseni nini okekwanga yayo Thompson pambe na kokulia na solo yo kwanga uzana lokolo bo savait yo kanga kwanga nazongi sika sikoko te nazongi sitolira je pena mayonnaise à soy nazaka koko na oka eloko koli soy mwana oyo tika kwanga beta taf beta taf onga milango wabi ona milango te koko mela kwanga omela kwanga mela kwanga pa mela kwanga pa sina koi koko koko pardon j'ai ça un me so pipi et pipi tinga lia et le cos bi flat On dit qu'il est à peu près bien. Très bien. On aurait naïe vraiment. Très bien. Ce soir, on dit dernière interview na Saraki Arbi. Tu belé ba congolais belé ba comprendre te mukura kukufa ba grande naïe pour aller au baloba mingité. Mais na c'est que naïe en tout cas ce qui s'est passé c'était vraiment formidable. Et au milieu de la délégation à Belgique. Oui. Na mon Gisèle Bidimbi Mbo mère double mo pe pasika. Na mon ba Colette Mboyo puisque Colette Mboyo Amazon, Nicoletta, Tampo, donc on a senti que notre délégation à Belgique et qui taille vraiment. Et qui vraiment. Non, papa vraiment, elle est la mienne, elle est la mienne bonheur, vraiment. Mais elle est la mienne bien. Mon frère, ouais. On est des amis, je ne sais pas. Juste question de curiosité. L'autre fois quand je suis passé sud, je n'étais pas là. Mon qui fit moko awa, azad domestique n'a mis Tony. Azandeni. Bon. C'est comme si je n'ai pas oublié son nom, c'est comme si Bakata l'appelait Coquette. Ouais, Coquette. C'est votre domestique ou c'est qui? Non, nièce Nanga. Ta nièce? Oui. Mais c'est pas vrai. Au bien domestique, par rapport à quoi? C'est pas peut-être non pour appeler ça un mot, oui. Mais la façon dont ta femme l'a maltraité, moi je croyais à ça qui est juste domestique. Ah, Seigneur. Tu me dis que c'est ta nièce? Oui, nièce Nanga. Ah, mais c'est pas possible. Peter, attends. Babiloko yo na comme yo kango tellement trop. Bien qu'il dans une longtemps on vérifie vraiment en profondeur mais dans yo kango tellement trop papa zo bien na téléphone bazo ba même bêtise yo na bien kango bêtise.
yo pe uti ko confirmer lenga ngoli susu nazo bate ibakata azomona ye coquette suki nani nanda oyo coquette ta nièce nanga petite sœur manga Gabriel Mona Gabriel c'est pas possible. Oh, mais comment nanda quoi oncle Nago a maltraité, c'est comme ses amis domestiques, mais l'autre fois quand je suis arrivé toi tu n'étais pas là, mais apparemment coquette. Mais mon frère, si tel est le cas, tu es un homme, agis un homme. Il faut pas te laisser faire. Parce que ici, Isa est pas nayo. Yo moto épousa et bakata. Et non pas et bakata balayo. Oui. Alors, ce qui nièce nayo moi la Gabriel, à Longwe aye awa. Il faut à l'aise avec non, azé pas non qu'on aye. Quoi que ça qui est pas papa, na mon vie âge à papa, na ba condition mususu et aussi mbaté que coquette azala kuna. Et na zuye e ozala. Pour l'encadrement. Pour l'encadrement ya moi. C'est bien bon. Et surtout azala moi si. Mais Ebakata na ibité façon non, maltraiter mon c'est comme si Mandanaye, c'est comme si mon frère, oui. On est des amis. Ceux qui n'ont pas de qui est monté là. De même, yo moni pas na zopola. Ezopela, tu as tout le temps et tous les droits à vous conseiller. Oui. Et c'est un peu d'interpeller ta femme à la conscience humaine, à la moutou, à considérer que moi na bino bobotanayi. Peter, na ibité Ebakata ngana etu botika mona moko yo yibi. Ibakata na prendre bota tala age chimena komi nango coquette wa yona azam nièce nanga ma beza wapi mais pas mécano ko condamner na chimena bazo sala dio et ça la bien makasi ou soit chez toi si comme dans 2 poids 2 mesures toi tu es venu en panne et Bakata en pantalon ou soit et Bakata en pantalon toi en panne mais l'homme ça toujours supérieur. Ne me dis pas ça, oyebi bien mon frère, oyebi bien so na meki banda oyebi e simba. Non, comme Kalibanda, on est un problème. Bisous, tu as Kalibanda, tu zonga. Mais moi, mon souci est que non. Zong, c'est moi, sinon, on a droit chemin. Aïe, bah, non, on a une nièce, ah, on a fait et pas na bango. Et Bakata soit doit continuer à lire Oyo. En tout cas, on a au Libanda. Non, surtout pas ça. Écoutez. Ou soit, non, on a décision, mais sous Attends, yo, Kakai. Au moni, neveu na Jackson Mangala. On va s'en Bercy à Londres. Sotaline de Konaï. Son excellence Ako Mangala. Hein? Na Chantal Mangala. Elle m'a dit qu'il est bon. Les amis, moi, on va faire des Smith Wanga na Suisse. Vous comprenez? Bazo qui est bon. Pour mes arabes, moi, si il faut faire ça y est, ou interpeller conscience na y, ou conseiller. Azoma na droiture. Explique là que non. Moutazo Fandawa, Azam Bayate, c'est ta nièce propre. Les leçons sera beaucoup de monde là bien. À cause d'un droit, aux on prend. Oui, maman n'a hier pour aujourd'hui pour la moine. Donc, combien d'analyses solution ti? Fandi ça est conseillé, même si. Mais dans ça la pénalité, écoutez, soyez ténérité. Moi, je peux venir ici, te Fandi, te interpeller conscience à zonga moi si. Na sala yango déjà. Na sala yango déjà. Na yena coquette na ndaku na vandisa Ebakata. Na présenter coquette, na expliquer yendenge mobile solaka na mobile na mwasi. Andime linga mais oyo sala eza oyo a promettre ngate ki a sala. Bon, peut-être que moi msozo gâté nièce no makasi kolika mwana na bino mobile. Non, même pas. La besoin yo so ya coquette la pesa mbongo pa Ebakata asala ngo. Bon, tiens on a même peu d'égalité, là que ça bango bolingo. Bon appétit. Merci, papa. Je comprends. Oui, c'est moi, tonton Nazela. Nazela, comment nous voulons. Et tonton, non, mais quand on a une amouille, on est dans la chambre. On a 6 ans pour les abonnés. Non, il y a des symbio. Faut que mon na apprécier. Moi, le sous-vêtement, là, il faut que mon amour et symbio dans tout. Parce que maintenant, il y a le sous-vêtement de belé. Il y a le téléphone pèse bien. Le téléphone est habillé, tonton. La CP, non. Mais le sous-vêtement, nous sommes chers. Nous sommes vraiment chers parce que il faut attaquer les gens portables. On peut ça quand même. Nous avons ça. La fille chérie. Moi, on a la mingi. Il faut avoir sous-vêtement, on a soutien. Les uniformes, nous avons une pièce mon corps. À $40, on a payé $35. Comment ça va? Merci. Mais quand on sort, mais quand on aussi sur l'air, aussi si. Merci, c'est vrai. Qu'est-ce que on laisse mal? Hein? Ah. Le bon dégager va se passer.
Comment on va s'en abouer? Au côté débarrasser, ça aux autres sur la carte dans la litonine. Tout c'est quoi? Il y a un problème, c'est un problème souvent. N'a pas la carte. Mais il y a l'accent là. Ça nous casse. Una comprendre. Nazo comprendre pour moi. Na liako pour na idée. Yo ebi très bien fait. Moni ngati na boto ko la lanza jamais. Ouais, na mon vivre en hôtel. Donc on sait pas venir te coûter na bina boy. Taka obi ya Christian de Corne. Ouais. Ya Fabrigas métinois. Ya lobi to solo li. Ah, ma solo carré. Singa na blandine pemba, ba singa na si bon tende ga boy. Mimiti wa mu. Mimiti. Ya si bango décalé za puissant. Yo rave. Ça va pas te prendre. Voilà ça va. Bonjour. S'il te plaît, la maman. Eh, maman, Manzelle, n'a pas de perdre. Et bien, t'as bien comme une naine. Oh, le balanga. Oui. Tu vas bien, aucun entretien qui n'est pas bien. Au perdre, qui toque quoi. On dirait bisiki, beauté. Et la monnaie le roi, moi. Eh, à force tranquille. Diane. Tonton. Montre mon maman. Il est simbi. C'est bon, oui. Mais il y a des problèmes de moquer. C'est ça, on a un message. Même si vous avez un numéro. Ce numéro, on a changé. On a talent, ça, on a talent. Comment on a pomba, mais comment on va botter la maison à Jacob? Jacob. Jacob. Bébé. Mais le bam n'a pas bête un bon point aussi. Yo so na mettre ngo perdre. Mais ton solo na ko ko comme aussi. Mo ko totu. Muto côté lo ati yo mettre ali ngo boy. Yo. Ne so le bam na ko tiko simba ngana. Oh, pomba. Na bossa ni bi. Na bien no c'est lamba boy. Ngamangano simba. Oh maître. Cause I mettre un problème mais so le bam ko simba ngabo. C'est pas ça coûte bien nzembe ma so c'est. Eh papa ça ni na ba wa bokilo. Moi qui toko. Manzelo asukale. Yo za côté. Au Vandua. Le fond d'abord. Bon, ça venir banité Manzele. Na 4 avril, nous sommes côté venir na coin. Ah, na 4 avril ali boss. Kota ba nyama to bete ba to wana. Ah, on est content. Merci papa. Ah, boni boy. Si tu veux fidèle. Gentillité. Bete na ignorance tricage bonne. Non, gentil mais ndesco simba bon ndinga non. Sentiment tu toi lingo. Non qui ota ko connait biso. Ah, côté ni non. Avenue Royal, c'est ce qui est deuxième avenue. Comment on Comment on chemin? Mais on a un bengo ka choubeka. Mais sera bien accompagné. Ah merci pour mes aides. OK. Monio, soto lingani rak. Ba décaler tout dans nos bêta dédicace à yo ka. Le mabanga bina mabanga pam pam. Yo bicho felo kati. Oh, ko simba ngate lo bana mnoko tani. Ça s'appelle notre. Dans un médecin. Hein, ma chérie? C'est qu'encore. Ah, ça là. Le donjon pas. Diane. Ah, ça. C'est bon, hein? Nous, on est sur les couleurs, vous avez bien. Beaucoup de couleurs, nous sommes. Diane. Où ça, non? Nazo kangali puta.
il faut faire attention. Il faut faire attention. Non, parce que moi, il faut glisser. Peut-être que ça, la beauté glisser, c'est pas bien. Non, à la prochaine, il faut que tu vois, et ça, la bien. Et puis, ça a tenu mon hôtel pour faire la c'est pour les indigènes qu'on a tellement poutre dans la tôle et tout. Une fille civilisée, on va dans votre civilisée. Non, elle n'a rien fait. C'est pour elle que je dis. Et puis pour quoi il y a Rosana Sony. Parce que pour te quoi il bosse tonton voilà. Et comment tu vas? Oui, ça va, oui, ça va, chérie. Oui. Mon Ebolamba. Oui, Ebolamba, pas très bien. Elle est bien formée, non, mon elle est bien formée, je t'ai dit. Je sais. Ouais, magnifique. C'est comportement, donc là, nous avons une cité. Magnifique, magnifique. Quand on a osé ma bête, osé. On a biso côté on a. Jouji, tonton Mani. Tonton, allez, Coco. Jouji, tonton Mani. Coco Mani. Tonton Mani, Coco. Tonton Mani. Va bien. Maman. Ah, papa. Tu connais la mouta, tu voyages, tu musique. Non, les manités. Quiro Nilati. Ils ont couru. Oh, il y a le coup de couvrir dans mon bel. Papa. On est dans les langues de Rolata. Ah oui? On est dans les Rolata. Bon, ma bonne au Kati. Papa, c'est style, papa. Ay mani. Ozonga na kini bambule bele e mani o. Dans ce colonio, coucou dendo dans ce macasité. Côté papa, mon côté mani. Papa, moi c'est papa. Allez. Non mais moi mon combien yo muto bimanga. Emani fais comme ça sur la pima boy. Comment on le bakinzonzi? Emani. Papa, le bon moment comme ngazo kende naza na era musala na katika pona ya rapide. Tellement va peine le kibele inde sali kina ya mbango. Kilife ngai soke ngai na yebisaka yo na zana ba vérité mosusu oyo esingili yo yeba bwana nene yo jale mwana ngamo bali tango ngana zo mona makabo epena yo zo simba te fungana binga yo na yebisa yo yebisa ngai mpwana mosala ebungi to zo bungisa mankamale buta oze monkulu na le ndango ze mobali ataba ndiko na yo abashi ba yali parashi akibo nkulu e yali obele yo komando kuna yo Gabriel tikiri yo mwana na nkombo ya Coquette. Et pas vendre et peine yo le kula le belle na kati ndako anokuna yema ko mwana na ngai et ya kande wala papa je sais pas ozoluka olobanini Coquette todo vivre na ndako ndenge na vivre na chimene ndenge Coquette azali ba besoin so na sala la chimene na zo sala ngope Coquette na ibakata baza à bon terme alors je sais pas ce qui bagangeli mwana aza mwana eti chimene azali ibakata za mwasi na ngaza na droit yo gangela ye problème is awala. Papa, elle on y a ma bé aux hommes, so y pendent nini.
Est-ce que nga vraiment na négliger coquette? OK benga ti ya journaliste Zambo, Josco Mbuluku. Pour le banek non tele cliff a négliger moi na cliff boye papa. Na négliger coquette na ndenge ni. Ngala mana tongo coquette tikala na ndako. Bazo vivre na mama na bango bakata. Asa moi na so ba pese misala les normal za moi na moi si. Faut ba olamba faut ba so abila, mais faut ba sa misala so ndako. Problème est papa. Alors soki yo mona ko kokatenga ya ba nkoko batekala kako oyo ya mikemike oyo. Soki o mona ko kokate ojungisi coquette ya yepe na ngai papa. Ngai na limbate nzoko alembaka kilo na yete. Akojunga agwa ndako ya monene akovanda. Pwana nene ndenge wana. Mais papa, problème oyo ganga ya coquette ngana ebite ozoganga po nazo pekisa mama oganga nazo pekisa mama nyoso et ça c'est ça oye okuti coquette dans ndako sa misala o memi ngo sala ngo problème aza mona moi nazo bano aza na droit ya sa misala lobi ya obala te papa soit ibi misala te bo lo banini et bakata policier mabe bozo kondana ka moi stanga je sais pas ça nini au juste ta beaucoup tachimi na sala misala bo lo balate pour nani c'est ka coquette bo memi ngo sala papa botika coquette za pananga arozonga awa atam koloma mote ngana ndima ozo coquette na encadrer asa calmer hein papa botika ba blo musa miki wana osana bana oyo awa ba mapasa osana bango ni ba besoin na bango nyetso otinda ka ipana ngaku ozo coquette osana na aja coquette ozi po suka na iwa papa naza posa ba problème te hein en tout cas tika nga calmer coquette za pananga azali. Tu as vraiment calme. O yebi mbala suka créer fringala yebi si yo malade o yalitation ngana zobela. O yebi nkisi agwa edwa maka facilité. Eguta ka mputu epa ya Brigitte Molengo. Suki atindite moya yete bien que yo dane siko zo salo kipaka ndana malade na bila. Papa, so mabita tindelo kisi ezali sumuté. Suki azap ngana zo leka naza so temps opé. Yeah, yebi singa kiana wenza yolo. OK, so aye yebi sika kingana likaki. Azapi ni loko tiki la binote hein. Aya abenga ngaka comme ça on ngai mpo na tumbako na yibisa ki yome kolo yo yaka na telo lo mona voiture merci comme ça tu qui abenga ngaka papa na lo kelo mona merci tata moto makasi mzulu mai speech en fait dans un ba pété yango papa ibutu pe mai kutu tata kutu azomela mai nini mulungezo sila te speech nena be papa ibutu moto il fallait ya osala ngo parce que comprendre pété soka sala ki ngo bon Chimène mama ngam na boti yo so na zolo bano ko ba te mama hein kosa makana mama nzo kono ki mama na suka fene ki ba bonsa ngasu ki banda le na bébé il ko silike mama ngo wana bébé ko sikate omoni yo oza mwana nga nyoso oyo osenga nga pona oyiba na oyiba me yo ka pe conseil mama azopesa yo yo kaka OK omoni problème eza awa coquette oyo il faut que ba na ye na lali na loti mutu moko azolanda yo na machette nakape na bandiko na nakani moto na likolo nabena moto yango po natala bo coquette ngana bi coquette ya solo wana yo moto ozosala mwana nga Chimène boye mpe ntango azosala bongo neelamano na nzoto ntango nalandi nga bi ozosala mwana nga Chimène boye lishete oyo ningo kata Chimène naokato nalanda coquette boye coquette akomi ndeke asutaki likolo amiga kangama bandi osekanga abi ono osala bino onga na yaki na ndako wana na yaki pona koksa mission na ngai mwana ngai yango na lobi na yo talaka ninga pumbi abungami akomi ndeke pe bilamano e changer muto akomi ndeke ana bilamano na nzoto na bi na bi coquette ko sa mwana nga mabete na sutuka boye ndoto na la mukabo na tala coquette kaka donc alalika position moni position azaki likola nzete ndenge coquette alalaki mobiti ke tamba tete point na bandi ko prier yango eloko ngana eloko nazo swa na yo lokwa mutu te aza tata nazo sa sentiment na nenga kinyesi mazo yeba te eloko coquette ya osana ndako yango na lingi bilamba na yo coquette la traité mama ko pona ndoto ka yo loti na ndoto za mambo esamti na pimi ya coquette mais za ndeko na ngati mama na tata nini na mama nini tala bano
bozana bana mike bozomema na sentiment olingo ozwa sentiment tata na yo olata ngo na nzoto o nga na moni mutu azola no na machette après nga la kanga ye akomi ndeke ngo siko asote likolo ya nzeta kangi nzeta komo seka ngai na yo pe bilamba na yo ezaka na kati ya nzoto ndeke mwana na mona te na mona ba niveau ya bandoki me o aye faut changer. Maman bongo teza ka ndiko na ko na sama. Chimene. Ona lobeko yo kangam na bota yo. Odi kamwe. Envoûtement mon eza makasi. On va quitter. Et qu'on va tenir nous paye 200 francs, on paye jusqu'à 100 francs. Retour en la santé qu'on va tenir. On quitter. On paye 200 francs. Oh bon, on va combien? Bisous combien? Bisous combien? 100 francs. Bon, on va aussi. Quand je donne c'est ma francs. Bisous 100 francs, on paye 200 c'est ma francs. Je suis ma tête à bonne. Maman. Moi, je rappelle. Moi, je rappelle. Si 200 francs, moi, on a payé biscuits 100 francs. C'est les 100 francs. Abandonne de carreaux, on 200 francs. C'est bon, c'est bon. Maman, on a gagné 200 francs. Maman, tu quittes. À cause de maman. Maman, 200 francs. Non, biscuits 100 francs. Après, c'est un biscuit 100 francs. Je suis 100 francs. À cause de maman, tu quittes. Moi, ils ont ma caisse. Bon, non, bah, c'est le bon. Je sais, non, bête. Maman, endeni ya tokota kuna kuna basenga ngai kuna banyokola nga nde yo za te so na nde yo moke nazokatela bango bonso moi makasi mena ndenge oti kosonisa mwana ozonga so kuna okibandaka koloba na moi bandaka koloba na moi mama sikotika na olia no bisino libanda bosenga yo merci maman basa msu kuna za bien naza bien banyokolo te banyokola nga nde na pa makutu na napeka be yombongo ane zombo no oyo okipesaka magele pa nakoti akati comment vous trouvez vraiment le casse nakabaka ta moyo ya vraiment après n'a pas qu'on de la sinusite bon osani pour nga za photo solo combien de sous donc oya yo yawo mama kulutu ba yibiko yawo ayine musala yake musala ali yo siko osokomia hein nga yitu solo donc tu kuna yaka na kasoro tu solo kosala makambo bongo te ozongo eloko nini ozongela moweli na mama lokolo oui na biso eloko te nga mama toza na biso bien na mazidane toza bien nazala nanga mpe bien mais nde siku nani tonton mobali na ye akomotyanga mal à l'aise nga nanga bongo te akotyanga mal à l'aise pour déranger ngai oni bino bana basi mike ozaka makambo boye wana aza papa na yo takoderange ya ndenge nini nga na so mwa moki te mama nyonso tu nao comprendre naomona clair toto christian komolinga ngai vraiment parce que eza en sens tikana oloba makambo boye nde namonelaka ye christian diana oloba nini nazoloba nanga sukuna tipo lobi na yo qui esalinga mpasi na motema est-ce que c'est vrai pena papa christian kodéranger yo bika christian azodéranger nga adéranger combien de fois alobi no mpe nini explique nga oyebi kodéranger papa christian ndenge azana kodéranger mwana mwasi eza na ndenge ebele surtout yo ozali ndeko leki ya mwasi na ye siko abana odéranger soit akotelako na chambre soit soki esukola alandaka yo soit soki olali asalaka bazigzag epai na yo ou bien ndenge nini explique asalaka ni maloba nini yalobaka na yo omoneke ya bolingo loba nani mozoko oloba te mpo na nini loba na biso ozoluka baproblème
Oh, problème ni ya. Azoluka ba problème. C'est ça problème. Mais faut expliquer ta eloko moko o Christian sala pa na ye, so na nzoto na ye bisabiso. So le bien on te za lukuta. Johnny. Mama fala na yo. Banda kala ka so mono akenda kuna sa opera rapport abo. Pour le monde le banda wana. Te na za d'accord. C'est na boité. Expliquer biso tali kamuke o Christian sala pa. Mais depuis bien so bona expliquer clair alors que nega so déranger ya so se penalty ba la mono wana. Mais yo so boya pona ni. Ba déranger mais que ce n'était. Ah, bino mon boy singa zo ke kuna ko fa mo bulu ti ko na moni li kam na sepe na moto na wesa bino bo mo ko ya na di bo mo ba. Ni kam ni yo moni. Nga na de la mala na yo na yo fa. Lo ba tala litoy, lo ba na litoy. Lo ba. Ni kam ni yo moni. C'est que je conseille ma. Allez, tu vas bloquer mon soba. Zonga kuna. Ah, place ezati. Coucou. Oyi binga na yebiti. Christian. Ndena yebeli mona mwana wa mobando tisi ko motema na ngaso suka. Pourquoi pas makaba bona sepe na ngote? Vraiment. Moni bino. Hein? Voyez l'équipe bien. Papa, j'ai pas qui mia. Hey, Mani, et Mani. Ah, c'est bon. Belo ngai zo comme ça yani paye mani. Anonyme ba mo boko minde mo mande fo me bimie. Tu vois, c'était comme ça ma parent. Na koma ka suki mani zo na komo longa susi na yo. So na moni raja kula. 6600 dans. Papa mine makambo za. Na beta kaka D. 6598 inapercé. En tout cas papa makambo za ka. Je suis appelé. Leki na yo joli, akoma ulamba ba joueur. Papa koloba makambo te joueur ninga no lambi. Mwaza mo seliba na kelamba na joueur. Kasi mbele idadi. Ba relation ça na passer mukura. Bon botini ya joueur. On a fleur renaissance te. Botini ya joueur. Botini papa. Na femme, ba pesa mon femme. Comprendre mi souci côté mikolo. Nyoso to côté mikolo, on mona sou bien ndena. Comme benga sapato botini. Et papa le on s'appelle makasi. To ka pete nanga la fille félicitation belle. On garder beauté. Merci. Donc je te remercie maman. Yo, pesa leki no félicitation pas garder beauté. Bon yo ko le bébé sikasi. Ba pesa ni. A récupérer mon pendinga comme pemé nanga. On a trop chargé. Un peu ba souci na bino. Donc nanga moko tala kaka. Kuna ndao ndeo tuzabu na voyage tuzaki na souci na. Yanga. Ah kasiko. Yamu tazo na souci na mbili belle loin. Tali yo wana. Si on demande benga que non papa, joli beau fan de ça makamba ko lobe zani. Bon papa, mal baiser belle po. Tala tika bino donc tay bina tika bino. Ya sumba le bosoto zo to fan ensemble boye. Funa pesa ba côté rendre place na oti. Jamais na wana fan ka bo sabo ba ko na sala ke nini l'équipe bo ibité papa. Ya moni na yema to sulula. On est na yebo on zo so curiosité. Donc atininga monsieur le service comme ya wana ko s'installer di bela a na fan di boy. Ya moni papa, tiena écologie. Si on s'en va on kondi basuga pembe papa eza pamba te. Donc nous avons souci makasi ya bana nanga. Bana? Papa. Bakoni msama pona bete mne cholo wana te. Na mwasi na collège na bota. Comme na Gabriel. Gabriel. Oui. Ah. Yepe. Yé pas zamona yakuna? Non, yé pas zamona awa kaka. Na imitation, ne bon pas une imitation. Mais azonga boina bana. Na bana. Donc si je crois pas bien, ndengo kena kuna ubota na mwasi kombo Gabriel. Bayaka imitation, mais ya awa bana. Bana combien? Papa bazami balé. Eh mani. Est-ce que oyebi ke biso za ba africain? Biso za na bolingo, bana na biso fo de to yebana ka bolingo wana yango esala ke ba congolais partout bazala ka bazala soudé. Yo boteli biso bana mi bal pe moi ça za na kata kishasa. Otindie na ndaku te. Joli. En fait, c'est que ma soué na ngate ke ngato ka bana Gabriel. Donc après tiens avec kin, avec na kanda. D'ailleurs mana ndenge ya normalité, on peut bomoni na ndaku te. Ya wana za raison te. Makila ya bato. Ata bondongwa na mobile no ndenge nini jamais yo okoko bando kendo telengana na makila bato kozongisila bakolo makila na bango yezo kendo ko telengana na makila na biso bisika nyonso sokoyo Gabriel ndeka zonga awa si papa zonga so to mona bana ndenge na bakoko na mona boko na papa na yo mo na tina fenti bino po boy denga joli to sala tout le cabana na mo sinanga na adresse nini to bana on na kota na amina ya overdose bon amina o mabasa asaka intime na yi si je ne puis maintenant Gabriel, donc il y a nous a permis na biso. Donc il y a des mito, aïe ba très sérieux sur le cause de Gabriel. Wanande et aux moi bien, le col camarade l'intime au yebié, mais j'espère qu'il n'y a pas overdose en bien très bien. Oui, n'est-ce pas? Et ça la tête qui to balou qui boye, to balou qui kuna to koti kuna.
Papa, wana on se retrouve que ne koluka bana. Est-ce que bengana okenete? Ni les gens qui attendent moi ça beaucoup tala biso pa yana kanda. Mais yo benga biso papa bot ça les recherche moi sina bana baya. So ngala ke koluka lelo ko misanga ko kwa zo ba imani. So kuna nendo ngolati pembe lokula bana bakole na zoye première communion. Siko ba mona ke siko yeko luka mwana malongi. Sami mokili. Allah tala tango ba jani verses ba po firenze. Papa, tika pe mwana za na shoka makasi bulu. Ko sungete ka ko chu. Yo zara pire petit tia la mwana. Abenga do porele. Accoutrement. Yali ngola tra ba robe base yo na ba pantalon. Yo mone la ranga. Ye mani zo adresse on ya to kene. So poso la ni papa kaka boy. Yo zo ba tete l'état passé na yo za yaki ba passé na so ça kola comment responsable. Passé mo pete sana. Yo le mo zo sari ma be. Façon la bonne chose semble ne ba ko zelo. Na ibi ki place ke no ya munene comment so ndeni. Ndefo ko to ndengo zara ka kina ndengo wumeli kuna. Kasi ndenga moni ko récupérer ça. Yala kile izo mo sama kurita makure mani. Ondire maboko. Mona na yo. Papa Christian. Tani ko zo tamingiti. La kansi biso mama na Diana zai ko boya mwana yake ndekuma. To pesa mwana ba conseil. Mais tozui ba rapport oya yo et sali biso passi. Mais nangala kina ba doute rapport wana. Mais maman na ye na mwana ba solo li. Diana a confirmé que yo papa Christian oso déranger presque chaque jour. Hein, on dit que rapport wana sali biso passi. Ngana konta ki doute. Maman va so confirmer te mwana kuna lobi akozonga awa anisho ko vanda kuna te. Même les ba noko ne ba yoki ba kumwa papa. Ba maman ba mère veut moi et ça la bien été Christian. Est-ce que yo nde confirmer nga? Est-ce que ça maman solo, tout ça maman te pose maman biso la mibali. Papa, na sekipe monde a capé sa bana. Diane azoré le quoi mwana. Tant que na rubenga, ina habité ba penser na yenga la benga Diane chérie étant que moi na ngana linga mingi chérie. Non bien chérie na rien penser ta ngaza mbala ya tantine ye. Na komba na ko linga susu Diane. Donc il est aux alentours papa. Na cassé sur le camion. Ndo ni dena lo ka pona benga ki chérie. Problème ça te so que ça pour na bongo ça va. Ndenge to yokaki ezala. Mama kananga. Bonjour. Ah bonjour. Ah ça va pour vous? Vous allez? Ah? Bon, on ne pas français. Mets-toi là-bas. Assis-toi. Là, Johnny, il doit être atteint. Parce que le business est qui français. Gabi, assis-toi. Yo qui français. Et quand on est là, yo vanda. Et quand il va y avoir Nabi assis-toi. Nabi assis-toi en français donc. Ah, là tu vanda. Eh, franchement, il change pour baby c'est un gars. Chérie. Bonne. Bien chérie, ça va? Ça va. Nenda. Très bien. Bah c'est moi qui me colonne. J'étais des passages. Quoi? Aïe qui? Bah papa na comment je attends parce que na kende. Abenga mutuma yena kama urgence na hôpital. Dans un centre. Bon, j'espère que auto solo linga na reza mibali. Tu as compromis, il y a rien. Non. Comme il y a rien, il y a rien. OK? C'est l'homme qui a fait. Mais papa na au centre quelque part goto yo na zoluka. So il va être moi amour à infirmière. Ah na yulo. OK. Non ça c'est centre. Ah d'accord. Merci. Merci. Bonne année. Ah le comme moi les infirmières. Te bano basili sisi ko azo infirmière. Ah. Vous savez nan zeli. Attends. Ouais, mais muta sisan, azo infirmière. Oyebi tanto fira ngoma papa. Firmer ngoma aza na Londres. Moi ya na Lorient Kachuva asisa. Asisa. Azo infirmière. Achuba tunga. Achuba tunga pesa kanda chuba tunga. Ani nga chuba paka papa. Atata papa tandela laso. Ani nga chuba tunga koto. Ngabi de chuba aye ninga koto. Ngabi de te koto de ngani. Achuba tunga na liboko. Yani nga koto ngabi o chuba koto. Yani nga koto. Ana sima de ko ba bonte papa jana. Ça va. Bon, tika nantela. Atikala nae. Ite accompagne. Hein? Oh, oui, tika. Aya simbe simba de. Tika ça. Hein? Na okile lo pa Diana. Ya Christian. Oui. Ya Christian. Oui. Yo
Qu'est-ce que vous avez dit? On a un sous manqué. Encore bien, t'es. Ozanan. J'attends. Papa n'a juste na télé bien. On a servi. Observer, vous savez, observation pas n'anga. Ne vendez comment? Mais fais-moi quelque chose, Analia. Olia. Eh, mamie. Le clan était là au mon aliaté, j'ai faim. Non, je fais comme là. Ah ouais, merci beaucoup. Fais-moi quelque chose, j'ai faim. Oui, bien, les gars, on dirait que tu peinture à cigare. Nous avons un gengi les sous-sous. Peinture est barrée. Ah, l'omba. Yon dit, bon, on t'aime bien. Non, n'est-ce pas? Moi, bien. Tu sais, comment péter. Oui, on a oui, boy. On a les acquis. Au monde de Yaka. Oh, Yaka, là, on tombe dans le lot. Non, ils ont peinture à cigare. Il y a Kalaka ou Nacha. Moi, maman, yon dit, bon, on t'aime bien. On dit, maman, t'es poignée. Il y a une peinture. Et bon, manelka banda ye mania uta voyage ya ta tour ata lokolo ata kutu ko benga wani bo mama tout le monde na rapeti mon pe moi tour yo ta baningo ye ba situation ni ezoleka kuna baninga ko to bangaka na yaka yo yaka te si mo yebisanga ke na yaka yo mona naka joli nazena mo maramona banda osala mais à propos ye mani na yo ton cas dans 2 jours ake ye mani aza awa yaki na yebisa que jour jim ta yebisanga il a 2 jours déjà. Notre coup un jour, j'ai un zélé singa qui est maniaza awa ça y est qui. En tout cas, si vous voyez maniango boni moi c'est na ban. Et bon état yokuta un jour, j'ai bête là comme ma soigneuse na sukate. Te jour j'ai tikalo bête là ma soigneuse. Ayebi soka ke mania yi. Non ayebi sayo ye mani ayena no ye moko liboko na likolo. Aye ayo yebisa biso avansi biso na papa o mwasi na ye na bana ba yakala kuto bakima ye kuna kote bazalaka kuna baza déjà ana Kinshasa ngana tuni nga biye mani mino musubo sala ngolo kola bato mwasi na bana baza na kata Kinshasa yo bengi biso te famille na yo informer biso ke joli papa na ngai ye mwasi na ngaza na veni boye na bana bokendo zwa yo vandi no kaka ye mani alobani ye pa yebite mwasa kimaka ye ko kima yango mwasa ya wa porter disparaît loko ya ye la bit na ye aluka mwasi na ba siko ye mani na mwasa ba buti bana combien bon c'est l'explication ya ye mani alobi ke mwasa na longwa kuna longwa na fille mona maboko na zemi ndeto lo babo banda kala kana feza pe mwasa mo esi pa bota na ndimite ti siko za kana na zemi yango do ndeza azana bana mibali jour anto kobi to luki wapi na wapi to koma oh toke mikondo to longwe mikondo toke rifla toke suki mbudi na yaki tala loko papa kutaboya na ye moye mani na ye mokoti to mona ki ataye bongo ya na nga Gervais Masamba abenga solane chaque jour pisa na numéro na yeko maman na nga grand frère na nga Gervais boya koma sous somme apoto ozo mona ko tuwana photo zo mona ndipo monye boye amke ayatala pisa na numéro na bino kombela baninga bozolia ka bino moko so na bikule weza siko na kosi hello te na opesa wani na wana numéro mama ngani na zabona na nga na temps omela te nazo bima mukie na avana koma na ndako leo na yebi neni papa ko fingela ngai te na okay na ko tetuka tana ko zonga ndena wayo zongele papa na ndako baja o tetuka ti leo na otika kade kandi nazana bo pikiliki na bo jeunesse nyoso bambule zokende mbule zokende mère mala ko fana combien de mbula mais tant ndenga zalaki en couleur à la page toujours. Nini? Matanga zawa? Bo mama tabino mupenda. Ngana uti class na yebo na okutelo uti. Buti ngaka kola kuisa mbesu na pondo mbesu ba episu kute zati. Usu na olia ndeni.
ozi ntokusa pama atokisaka bona mungwalira buzuzu pondu libubuchira pondu balamba bulonga mbesu no lyandenya tapina mominga uti class no kabinzala o banga koloba nazokipe yo te omoni teke lelo yo moko ntango ozoyoba moninga auti nzala auti klasi avanda nzala omoni ke yo moko lelo milobi ke wi toza mobaninganga na yo mpo bengelanga mama nini mpo lelo yo moko tonga nalobaka japonaise kako yo oza mwana me yo moko olobi ke moninga avanda nzala ta ndenge olobi na nga moninga avanda nzala tina oyebi ke toza mbula moko nga na yo ozomona basekre ndenge eza kobima ndamu nga alobi mpona moninga mwasi ta ndenge aza kochange bino bwaka baproblématique yo ndenge oza wana soki natikelaki yo biloko te wana kolobake wi mama na otikeli ngai te soki natikeli mpe nasali mabe ndenge eza wana nde natikeli yo mutu na mutu ana ndenge yalambelaka natikeli yo likolo na oyo ya kwisi natikeli yo na pondu na mobesu natikeli yo na kwisi na mobesu yo moko debrie lamba ebongo siko eza esu problème mpo yo lamba mambumba episi ya te nga azanga eloko te nalia na te bilo ya noko ngo nazokanzama wana biloko ya nani omoni ndenge oza koluka baproblème esika oyo ozako mwana oyo so mesala makambo ndenge nabetaka yo okoma nde kopeze nga te kokima te opeze nga ti kotaka so oza mwasi atembe yo kotaka kolia biloko ya mobali ya ngai yo kende kolia okoki kodebrie bamakala te okoki kodebrie baepise te so oza mwasi te balulako te tala etulu oyo nga ntango nazalaki na age na yo bazalaki kokabelanga mbongo na bana mibali ka pamba sana senga eza baninga na nga basi baza kokabelanga yo ana chance te wana chance mokie obande mpo ke université makasi koleka kutu yo Kasi apesa ko mamango ba beta ko mama na balabala. Papa ibutu papa mama banga zate. Mama zate. Bon papa na bango papa ibutu. Yeba zate mama. Do mwana éducation apesa bo bale azo bete na balabala. Ya solo. Bon bona yene pam. Mais pourquoi vous salez à Boy Kouyo que ça va tout sonner? Pourquoi vraiment maman? Chemel yo mutu maman lengi la kayo, papa lengi la kayo vraiment. Na ibali. Na za ta ya perdre ta tiki batu na coin. Na opesa rapport pa yana. Na pourquoi? Mais c'est rien ça y est. Chemel vraiment. Jokande. Joka awe na balabala ba yibi yo uzamwa mala. Jokande chimeni mibali bakenda kubeto na balabala. Koda makamna ngate mwana mobali. Yo na bandu contrôler chambre na yo na tala babiloko nini bomba. Na age na yo chimeni njoka ukenda uzana mibali beli na nzela. Baki makubanga kubeto yo na nzela. Tuke inde chimeni ukutokota na kusimba yote chimeni na kusimba yote. Fula na comportement lokula coquette ya zana ngu. Mais na kusimba yote tutele mabiso mibali inde tukenda inde tina chambre na yo na bana kuverifie biloko uzana ngukona ba message ba kumilaka yo na ba papier na yo wana ya classe wana ba message ba kumilaka yo na kokota vimana na kamati chambre na kangi yangu ubana kulakisanga biloko moko nzoko zakana mibali Sonia mwana kota makamna ngati so mama ino Kalibia na mwana ni banda ta chemin va na chambre pour banda lobaki na sifle na yo na uchinda kote Muzo seka nini ko buibui Diana, ça va? Ça va bien. Nous sommes bons, ma belle, tu as un peu de panique. Maman, yo, qui n'a pas souci, on a pixé le cambo, ça la casse qu'on a sani. Boni, on a fait une punition, Nicolo, non, yati. Kangai. Mais tu es comme mon papa, maman, Pierre. Oh, tu es un papa, maman. Mouyibi, on a pêché dans la tête. A pêché dans des enfants. Moi, Mouyibi, c'est sur la bombe qui peut. Nous tungsa, pêché le quoi. Au Mouyibi, Sundeni, ya comme maman bé. Ou tu n'as pas un mot makasi oui. Non mais bien. Na uta otamba kama na France yaki. Didi ni mawete. Ona bona osekani. Didi mawete yeba yaki bazaye bamba na Jordanie Chancel moi ça Christian. Maman na princesse Olivia. Baye bamba Didi mawete ona kenda otaba.
Ah, pesa un billet va parler. Nga bino jona te. Obi Jeanne Badjo koko mama Isaac. Ayebisinga moto avandi boye na téléphone pe nata Fatou Miracle Senga. La baronne de Londres ayebisinga. 2 minutes ayebisinga. Abi avandi mukomsu buibu ya bengi bango. Obi andima ite sikondi ngotenga na bato ba France. Seki ya sala benga. Meta pinga, meta. Na benga ende meta. Na benga meta bazena kana bazena super Anita. Na ba Irene Makese. Siko nga bengi ba passer ba bébé. Kanga ya buibui. Kebike awlo ba pepe ba singa pena tout Fatou Miracle singa. Na vandi ba téléphone et abi ba soli très bien choqué pe. Maman. Tiaka ta kombola nga ya ta komba Diane so ba tshelo mbongo. On sa Diane ke zwelo ya pesio. Te ba tsena numéro na nga mo sapato. Nga ba tu ba senga numéro na pesa ba ya sapato. Tu vas tirer le code numéro à sapato. Ma ouais, non, on va tirer. Attends, on va tirer. Ah, Boubou, c'est quand même, c'est quand même. Où t'es fan? Téléphone yo. Téléphone depuis quand? On sommet téléphone au Ibsingate. Oui, mais maman. Aux yeux dans Wapi na autour. Tonton t'a sombé les naïs. Mais dis donc. Mais si Christian sommé le lot, il faut y aller bisanga et puis y aller bisanga na ebitin. Ah. Ben oui. Ah, excuse-moi. Tonton t'a sombé les naïs. Ok, t'as dit que Christian t'a sommé la guille. Mais c'est le numéro non. Numéro non. Ah moi. Tiens, numéro non. Zoom non né. Là là bébé. Là on a 27. Là on mata. Là on a 30. Là on mata. Là on a 35. Là on mata. C'est bon. Bon non mais la télé me somme là mon pas sécurité. On va y a que ça na mina na ngai. Coquette. Nini yangu papa? Nini yangu? Zutala mama. Kuna? Nini? Kanga genda so. Utani. Naboya kusura nayo na ndako po umoni na ndako msusu mtakuko yoka akeko interpente yango na ndenyi moko ya magi. Ko interpréter. Makambo mama bete la kwa ngo. Siku mtalobi na likambo tika ile kana ngunde ngwana. Uza mwana. Siko ndenge basala kubo imama nga isala kanga bien te. Kunyokola yo, kudota yo, kutinda yo. Mama kanga mutema. Uza mwasi balobaka une femme sage. Uzo monangu bâtit sa maison, une femme sage bâtit sa maison. Dans la Bible et la proverbe. Maman likambo wana projet isuka. Na jo pesa siku mama raison pamba. Siku mutalobi likambo kolenga to kulandela malobo koja kaisa bien te. Faut ça respecter. Yuza mwana mukili ndenge mama sala ko boy kanga mutema ata baza kutenda yo baza kubeta yo na tena siambula yo kanga mutema ndio mwana kanjambi achaka siko lipambo lipa ya mutu ata basali yo pasi ndenge mwana nzaba kutika yote Bible lobi ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Alerte. Te wana Bible te mteloba batu kaka so mission ni nyangwa loba bongo Bible te yo na mwana ogoyoka te yo goyoka na yote yango wana mama osa kubeta yo pamba suka lobili kamuna yo telemeli aluga ngana pesi yo conseil suko yoge ngai kanga mutema taba sa kubeta yo basa kutinda yo mama yo kanga mutema ku manke bangu respecte ku yebisa beno kuna yote bumbangu na mutema uke wapi fena kende classique mama na kende na zando mnene na keto mama futa na $20 era $20 so apenga mo transporter na banda suma kolona na lungula 1000 francs ukienda transport aller retour ukei kuna ukakoleta aboma nga tindi ba camarade na bio beka camarade na vérifier so na yepenza aboma nga na longa mi Atlético ale beta te ekobeta omona ngati to para kina mutu vous comprenez c'est moi ba larve moi to para mais na comprendre te ba décevoir biso ya GT donc ambongo na tsaki fena ça ba faire nanga donc ba linga na larwa yo que Atlético gagné Barcelone yo un problème toi Charlie ya handicap obiton ba tipa bandi biso ka bibo ya na simbi mutu na simbi mutu na binzambi na 1-0 to ke mi-temps obiti na vandi pina bo
yo zo mwana ndeni tata no ya zo ya po mon sel tata no sam nga ko ko sala nyos badala ki ko som et loko boy et puis vers oyo na mela muta simang juste yango mwana ngai maneba o mela basa olongo bon ça plus tata no kuya alo fana yo kaka masolo ya mindelo ngo bazwe bayebi yo koko na zo ba drana chana détergent et non zela evanda ndamba tais-toi na mi so zo boete lokola kidia ba raté ko yamba penalty mususu yo Charlie yo ka basangulo ki o bande diamara aja 4 il faut pas que ngaso na posa ya asala musala ndako yo ya ko ambrie ba masolo ba match et koko na buyete pendant sur la pona match lequel de war koko nzote kangama lokola ba joueur akabu shikop ali banda koko Charlie hein ngali bengali yo ulani ulani Charlie quand on a bossé à la place. Sur le monde, le lobby n'est plus le ce que suis assez boxeur. Pour moi, la pousse une tactique, tangi, tant. Et là, vous m'avez paiement. Mais Coco, son mon boss en a Charlie, non, et batté Coco. Merci. Pas de expliquer à Coco. Dans l'habitude, n'a pas que Charlie, ou encore dans le jour J. Mais avant, ça place la tête et manière où il est là. Mais bon, il s'en est quoi? C'est lié, non, bien. Bah, ben, il a dit qu'on a eu mon maman. Donc, il va comme le couteau, il y a au poste de fiamma, donc il faut qu'on l'ouffe. C'est mon nom, nous sommes dans la Gambie. Si vous mettez en fait, sur la télévision, vous sommes à c'est moulin. Faut pas qu'on s'en bâche, vous dites l'ouffe. Un jour J. Tata jour J me toi à ce comment c'est le bon c'est ça et puis une délégation ba Guilain Simao ba papa kula na sapu ba Tito Mujiba ba zuya na yi ozomona tala niveau ya batu ya zuya na bango mutra mto koma pana yime na lingi mwana ngai mani a chambre ya bien organisée ali papa ngai ya musaka ngai yango te ngai albina papa ngai ya musaka on teta ngai te on makasa ngai te yango bolu kam to lian sugi mania e bolu kam to lian juge chuma binde bongisa ngande ko kwa lobi ya to bongisa antima non na le besoin sim blanche sugi mania ya sela sim blanche ne On dit magasi. bien na ka mo le finzo te ngani me na santi bien mais lobi ka so na muki atabango ngamono zota na me na ta calma lobi na kena ta hôpital pesa moyo ina konta musala mais ko lemba ka mais il faut ça examen yo bon okimaka je sais pas pourquoi okimila nini ale maman na mo mais sous pe ko za ka ba moyi pe mo ne lembi singai OK na lobi hein so ina se pele na zonga va na me ko solo na muki puisque nous avons pour ça vraiment harmonie moya bien izananda puisque coquette za mona ndenge chimene pa za mona il faut baza bébé les nazo za chimene les nazo za coquette ozomona coquette yemone mutu azolinga kaka azaka mwa musika no yeba te bolé mususu mais aza mona faut yondo benda epembeni na trop et en plus mbon on a fait ça dernièrement so mbele bilamba na moni atela ba mote azo bandela ka robo na zo moni na musha ki na sombela ke bilamba yo moni ba ko na ba na province so ki ne ta ko bimate aola ta ke la mama pa bilanga ke to ma ke na kane ba ko nya e a changer bilamba mais le cas so fa ni na ndako ngaku to pe na exa coquette na bi coquette yo za jeune fille ko ça jamais ne lamba 3 jours une semaine bi oyo eza province te même pe atakuta eza province bano bauta province atango akala oyo toyebaka na même na ba village natal
courant ezalaka te banda otala pe te mais nde monde évolué ata courant eza te bakoma otya babatterie mais yo siko pourquoi ozolinga kozonga makambo atango akala oti mama nga mona olata nanga ka bobo nakoforce te bébé koforce te mais il faut kopesaka eposo ya olata ndenge ozokipa na chimene il faut kozokipa pe na ye ndenge olatisa ye chéri mais so ata obligé eza mabe te te na obligeaka ye me abi te mamako soka na ye nabima na olata nanga mobulu te il faut kozokipe na bana bien kogangela mpenza te mwa baconseil ebele osala bien mwana mwasi ayeba misala te ane bien aza na l'aise tia bango à l'aise vraiment ozala bien nayebi ke aza à l'aise mais kosala lisusu il faut ke otia à l'aise te non sala aza na l'aise nga ntango na oyebisaka yo ntango na ndima ya seke aozala bien na ngai oyeba Oh, tellement que vous m'avez presque écoute déjà na programme déjà na bima. Bien merci. OK. Bon mais c'était tout le monde dans le petit. OK. Passons ma cambo belé en salle. Ah bon. Loratika. On a vu ça donc souffrance na nango. On comprendre en côté. Donc jusque là, il y a na moni Gabriel te na bana. Il y a des opérations. Ah bon? Donc il y a tamboli koto, on a chance beau frère na mutu ka to tambona mais débisio jusqu'à présent on a moni ba. Non non non, parce que ngana yebi Gabriel asa camarade nanga. Tu vois na Colosie. Yo yebi ba tanyo songa passer na Gabriel, tu vois na Colosie. Mais et ça il va belé ngana Gabriel tout le monde na société mais na yebake na tokuta na Gabriel azaka na zemi to solo là apesa nga ba adresse ma nyoso ndi na pesa ki yo ba adresse parce que na koma na mutamba belé yo mo yebi effectivement adresse wana na koma tina lia wana na koma mais Gabriel ba zaki mais il fallait autour na batu nyoso no pango wana banga ba pesa adresse à Gabriel parce que comme ni mutu nyoso ba yebité pesa koma ba yebité do bala tena adresse à Gabriel te hein surtout bana tala yo mutu to fana ko nene nga bana na Colosie sorti na ye na mona bana te do na na shop mona na tena na komi na za la bozo ma malgré na mutamuke hein Gabriel ça toi et dinga sunga nga vraiment pardon na Gabriel hein et tu na zemi tu na mona bota na ibeta mona te apa joli ona yebi mona bota o abota sika na yebi wata mona na mona te so pe moi si to mobile na yebité mais bien sûr ngala kutana na Gabriel azaka na mona qui a des ans joli moi c'est kitoko et puis azaki na zemi tozwa ta ko solo na Gabriel apesa nga adresse mais nazwa ka tenter parce que ngala kenda makambo ba voyage ndi nazwa ta ko kasus Gabriel te ndi yo naza surpris ozo ebisanga ke Gabriel bomona na toza aposa Gabriel na pesa adresse à Gabriel mon dieu joli nanga linga ki lix nebité aso vivre ndenge ni pesa zali mona bote mi nebité aso vivre ndenge nini nga par bana boye doki na ko raté Edinga gaza aki ninga na yo tande to bolu tona na Colosie donc otika ngati edinga vraiment donc ba tasa Gabriel OK ça va tout le temps tout le Gabriel donc on se les a souciés là dans Bima et puis to fixer rendez-vous attends c'est tout là tout ça t'as ensemble OK on est fait Non, c'est la camarade en mado qui tire. So ka tindika bloc ni madango. Aza bien. Le so ka tindika mta bosa na obenga rota. Moi wapi akope mikolo ba mikolo bango bayaka nde mikolo ndeti mira senga. Aso yape ayisinga azo somba ba parfait parce que azo ko fongo sa parfumerie moko ya awa meko za dikambote. Ba parfait original taka uta kuna na France. Ba parfait ba tableau de beauté en ça biloko moya kitoko ba non c'est la kamwana kumisa bingisa te na bisa madongo tu atimba saki wana na kokota ngo na maison na eti kokota na maison ndeni kasi mtu za resto na maison ngote kwa meza te na lobela bango même si Sylvie waye ngo place ya azo moi batebele toza topiki yokuto za bien mais nga bongo tata na a cliff olinga ngala bima ayaya ebi na ko bimela
akamatata ti ata na makambo nyonso tuna kobima koso na lati ko bamkusabi oke wapi soyeba te kobota toza na mwana obie banini bonjour maman ngala ko bota bonjour ani ezopesa nga c'est que yo nde mutu ozolakisa mwana mwasi ya ndoki carte ya mabe po nga na sina yebisa yo pourquoi yo lingi ko envier biloko ya mwana ngai obomaka nde mama na opo banolata biloko ya mwana nga mero balati mpe yango te ata yo moko eza ya ye te ifokebaka ye mama bana utaka mboka bazama bebele otika bilama mwana no boya lata lobi oyebi te nini eya na nzoto mwana nalobomaka ndenge oza wana bananga kolonga ya sandal olongoli ka bilama na ndenge oza wana ka ndenge oza tele avwana oza wana avanga na telema kotela nga elonga mawa te mpo na ana ntina mawa na yo te mpo ndenge olia tata na yo na mama na yo oyoka oyo baboti yo mawa te ebongo ngai mwasa noko okolia nga na miniti me nga mpe baliaka nga te nga nde naliaka bato mpo makila na nga eleki Kongo bololo na bololo tala Kongo bololo niveau ezaka bololo siko makila na nga eleki Kongo bololo nga bameka nga te banda kolongola to nazoloba salaka action mpo so na telemi na lie yo mpe ntango nga nazoloba yo mwana oyo kodongola nga te identité no nayebi te outa na zamba nini oza nyama mboka nini non maman ce n'est pas grave kolongola même matin na chambre ebakata pardon camarade nanga ni baza na zani déjà moitié ni tika ka kota ndako te japonais na yo kaka yo moi je m'en fous ngitalinga te pardonner ka kona nasakuna te yo kaka eloko so yoto ko simba te banda kolonga japonais nazoka posa oliamu tika mo manonga ba ka koluka ba problème ako bebe so li ba kama nanga nani o ba mfuke ibaka tato zaka na moko ya boye na famille elamba zonga wana zonga wana kolongola biloko nyonso to lokola yo lataki okosala yango obenga mama na nini na bota yo mpo na abe na chimel na nga soki yo nde moto kangaka mabota na nga mpo ya kovanda awa namoni yango lelo Maman, kosa boyeki. Maman, s'il te plaît, maman. Longa liboko. Longa na liboko. Maman, depuis faire les bon, longa na liboko. Longa liboko te. Longa ti longa. Zela la maman, zela la kante. Maman. Maman, s'il te plaît. Tika. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Ya, ipu tosa longa. Longa na. Maman. Yo zo manga. Yo ke ko finga na. Coquette.